boyoki ndenge émission esalemaka, boyoki Fally awa bagolois bakotutuka lisusu juste parce que Fally a remercier, a reconnaître Valeria Héritier Watanabe. Alobi pe bien bayebani sima ya musique bayebana na bango kala. Héritier loba yango mingi. Lelo Fally aye ko confirmer. Héritier loba kutu Fally mutu apesa ye micro mutu aliboso. Donc bayebana kala. Mais lelo na ebite soki bagolois bakoloba nini encore bango likambo mukeza laka. Boyo kandenge Fally aza kosolola. Et pourtant, en réalité, quand on suit les archives et tout, on a vu sa réaction. Je crois que c'est un des seuls qui est sorti, qui a bien expliqué, noir sur blanc, la raison pour laquelle ils ont mérité Kozwango. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste, ça fait plaisir. Héritier Watanabe. Déjà, merci pour la force. Donc, j'ai toujours dit, hein, pour le Congo, en tout cas, mais donc bon parcours en tout cas aujourd'hui ça fait plaisir au monde avec artiste bazali ko privilégier art na ba relation on n'est pas obligé de tout le monde la café mais au moins il faut moi cohésion les alaka ma polémique, ma logique d'insulte, je trouve qu'il y a la sensité. Et comme il y a un baby sa musique, je le dis vraiment sincèrement. Ma polémique, ma guerre inutile. Tu ta musique, on aime ta défendre couleur à musique naïe, tu défendre couleur moko à drapeau mboka. En tout cas, voilà, Héritier Watanabe, grosse force à toi. Merci pour le soutien. Yumo yebi donc on a le battu pour son lobby et son lobby trop yumo yebi et puis rappelle à Rabatou sikatu yebani donc voilà on est ensemble Tokos en tout cas Tokos n'est un film Tokos boyoka qui professionnalisme il a fallu devant micro fallait alobi makambo ebele alobeli makambo album na ye oza kobima alobeli ko titre album yango kutu nini XXX Delirium kombo ya album na ye boyoka album ba titre bokotika la jamais koyoka ba titre boye et pas ya fere ba titre afere kaka wenza binzemba biloko ndenge wana ba titre ya Fally ba titre moko ezo tambola selo banzembu na ye ba qualité ya nzembu na ye bozomo na pe ba qualité ya ba titre ndenge moko na Héritier ba qualité ya banzembu na ye qualité ya ba titre apesaka ba novelas ba DL ba amour vrai bof woza koyoka ba nzembu oyoki titre nzembu oyoki pe nzembu eza ko matcher eza ko rimer mais tellement que ba gaulois ba sepelaka te na exploit ya mutu balingaka jamais balobela bolamu ya mutu bakoya kaka kofinga Héritier bakoya kofinga Fally bakoya botala bakoya ekozwa nango journée mobimba te bakoya kolbanda bako attaquer Fally bako attaquer Héritier tellement que baza ba faible baza na actualité te ba billet za koteka mate concert na bango eza donc ba concert moko mutu azako kipepe yango te bokoyoka kaka kala mingi te bakoya na bilobela bakoya alors Fally alobi nini makambo mutuya Fally alobeli album na ye o eza kobima alobeli album Fally alobi akozwa disque d'or y album à formule 7 et tikali 2500 albums au moment où naza koloba eza na batu bauti kosomba déjà album parce que présence ya Fally est suscité lisusu batu kokende koyoka album wana présence ya Fally live ya Fally est suscité batu kokende lisusu koyoka kosomba ba album wana alors le na minute oyo soki Fally azaye kolobela 2500 lelo kozala nango déjà 1000 albums etikali sika na 1000 albums yaza kozwa disque d'or pendant que Ferry abimisa Dynastie volume 1 na volume 2 boyebisa biso est-ce que ezata na nzembu o eza na single d'or na kati album wana parce que na formule 7 ba single d'or ezali sika à part ba single d'or eza kozwa disque d'or
bandeko na ngai bagolo bino bolingaka compétition, bolinga concurrence. Est-ce que bino boza na disque d'or? Ezana ba o déjà na yoka ki baza koloba babandi ko sala live ba weli saka sakotala muzindo ya ba problème. Tango boza ko critiquer bolobi nani fali aye koteka album. Azoteka ba billet na live. Où est le problème? Faire azar aleki na nini na star na nini na France, soki na France 24 azolo ba billet tikali muke aza nini aza ko inciter pe bato bakende ko somba ba billet. Fali aleki na live na ye alobi ba billet bo somba mabeza wapi? Album ene tikali 2500 nini copie asala disque d'or mabeza wapi? Fierté ya boya tabino moko. Biso ba Congolais faut tozala fier na Erichota na faire na Fali Ipupa pardon. Faire azamu takotie la fierté te. Eloko ya pamba ya disque single ya pamba azwate. Moko tiele espoir ya nini? Me Fali mutu babandaki na ye azana ba single d'or ebele, azana single ya diamant ebele, azana ba single ya plati ezali nango déjà. Lelo azako zwa si disque d'or ya misatu, disque d'or ya misatu ya Formule 7. Fere aza wapi? Fali alobeli album na ye XX Delirium oye kobima. Alobeli ba titre banzembo za na kati basilisi générique na bango. Alobeli oyo ba billet tikali ya stade ya deuxième stade, encore à confirmer que stade ya liboso et comme déjà plein. Oya somba ki kunate aya na makambu ya les trois. Alobia ko beta na double podium ko zala mi balé oya ko betela. Est-ce que faire asia bete asia sala biloko aboy? Est-ce que makamwana ekota na imagination ya faire ko beta double podium mi balé? Alors bandeko, il faut qu'on dimaka mutu, il faut qu'on dimaka valeur ya mutu. Encore une fois, après qu'on lobela makambo à stade, alobeli formule nene album après album, alobeli pe makambo ya Erichio Watanabe, a remercier Erichie, a remercier ba Spiritas. Oyoki bilengi ya unité. Boyoki bilengi ya unité entre ba musiciens, tangu moko azako kumisa muninga bilenge zako ya. Fali azana mposa ya polémique lisusu te. Soki bino bagolo boza ko kangama na polémique, Fali alongwa déjà na ligne ya polémique. Fali akoma na système mususu, ba ligne de jeu oya sal azako betela, ba place azako kende na musique na ye bandeko. Eza place bino bagolo boko kende te. Alors ba polémique na bino ezako bebisela bino kaka. Ye asi a gagna, place asale la ka polémique eza na poto. Place Fali azako sale la polémique eza na poto. Mutu lokola Wizkid azako ya na musique. Wizkid déjà ayemba na Fali. Turo Fali azako yembisa na album. Donc Fali aza niveau ya faire été. Fali banani ba fit azako zua. Eza ba fit nyoso ya libanda. Faire aza na difficulté ba fit ya libanda. Yango bozomona azako bimakaka na ba déplique. Ba cappuccino nde ba fit ya salaka. Bota la résultat ba fit ya Fali na résultat ba fit ya Erichio ya nani ya Fere Gola. Nuit et jour Fere aza musika aza nanu sima. Fali mutu boza ko salaka ba compétition ya pamba boza ko lobaka bilobela. So bo fandi pena kimia bo banda kotala ndenge Fali aza ko salela makambo. Boko sala surpris boko mona ete façon asalela ka makambo ezeso ya kikongolais te. Azana manager o aza reconnu na mondialement. Azana ba producteur ya kilo. Sika producteur ya faire azaka ka congolais Masai. O asala eloko ata moko te. A part wera mutafuliye. Mukolonini sika faire na génération na bango akende kozwa producteur ya mundele abetise na stade. Tango toza kolobaka concurrent compétition bandeko
basala la compétition mais na mutu nyonso te. Basala la concurrence mais na mutu nyonso te. Mutu azoteka na mole bilamba ya qualité supérieure na mutu azoteka na zandu batombola bango tu bazoteka bilamba mais boko bakosalaka jamais compétition parce que moko aza na qualité mususu pe aza na qualité mususu. Moko aza koteka bilamba ya nini bwaka somba ya se bilamba ya ba vieti ya ize. Mususu aza koteka ba marque kaka ya ba Versace, ba marque ya ba Gucci original. Boko sala compétition te bino nyonso boza koteka bilamba mais ba qualité ya bilamba ekeseni. Ndenge moko pe na Fere na Fally bango tu bazobeta musique mais qualité ya musique ekeseni. Ya Fere eza ba qualité ya bilamba ya babalabala. Fally bilamba na yo aza koteka eza ba qualité supérieure o batu batamba balatelaka pena pona kosala modèle yango biloko ya Fally. Bandeko na kozala mulai te ngana kende kaka na ba mwa 10 minutes na ngai esuki mais loko na lobi ezo make sense. Fally alobi 2500 copies et puis à cause du disque d'or. Faire etikali combien? Fally alobi azobeta deuxième stade de France na ye etikali ba bieza muke. De stade ya liboso ya Fally ya faire écoute eza wapi ezate. Alors botika comparaison ya pamba wana. Ngamta bino Gilmas on est ensemble pour partager, pour commenter toujours dans les bons. Gilmas